Lisolo yango yo tobandi bongo 7e partie. Balobi mwase monoko mboka abongi na libala ya ndenge nini po moto moko azo calculer soko yebi français tote. Mais lisolongo toyebi akena mboka mbaloyo alobi amela poison. Écoutos toyebi esalemi asimbi poison alingamela mwana ngali kamini ko boni omi bomaka likola mobali tengo ko boma okomi boma okufi yake abali yotikali otiki omokili alingamela bandeko bazebele likola bolingo batu bakota na sama bele olingo mela poison. Écoutos omi boma vraiment mwana ngai tika na makambo pardon mwana ngai tika na sopango bwaka soyi mama yaki poison yaki pembeni yepa lingamela poison fala batama abatema po moto ayati atsala ona nko alubi mama na kokoka na ngate mama motema mokuse mama na kokoka te mobali akasuki singa motema leki na yepe aye ayoki makelele aye kotala nzoka ndeko alingamela poison pona mobali tala moto moko ta yebi pourquoi ozongi na mboka batu ba yebi eta maksolo mabala kokufa te moto atuni biso nanu te ozobanga nini yango soni nini yango tala ezala sango etamboli to te mama nga naza na posa nayeba poni abengani nga na ndako na ye mama ezosala nga pasi nini yango naye kosala na mboka awa eske place na nga ezali awa mama tika nga namela poison nakufa. Vraiment ozolela ti wapi ozobebisanga motema yao na yebisaki yo pesanga ka adresse na moto yango nakende nalobela ye mpo na ntina na yo olingo yokelanga te donc yo adresse kaka ozozelaka bon ça va mbala oyo tika kasi likambo te voilà bakalme ye bakiti ye mwa motema mais ce n'est pas ça la consolation oyo ezozanga ye yango te loko ya zoluka consolation te azoluka nde mobali. Voilà toke na ville esika ya wuta mobali yeyo uchena mokolango afandi na biro na ya mosala aza kosimba libandi ndeti likambo ezangi ye ndeti likambo moko esimbi te akwandi libandi pamba te aloba te kazo regrete ba action wa autosala po ba mingi ba regrete ekomaka trop tard eloko ezaka na valeur kaka soko perdre yango tango ezalaki wana otioli yango oboyi kondima yango mais moto mal à l'aise likambo nini banda koti awa azosala te makanisi na makanisi. Oui, entrez. Azokanisi ebele atali kutu te donc moto aza na problème abwaka miso atala boye oyebi kabangi nani yango mwasi oyo eza ye to ye te oyo nani présence ya lisi mwana mwasi oyo osali moto nini ko po azolala susu te nzoka bolingo ekomi kote oyo atala boye lisi aye ye moko donc c'est comme si bandoto ezokoma ba réalité posa lisi aye apusani penza tala ye to ye te. Pardon, lisi pardon limbisanga na motema moko na sengo pardon limbisanga yi pardon esalo pasite mutasali o mabe eza mwasi oyo mena bengani ye aza sute pardon tala kolanda kutu te mwana mboka wana ye kutu na ndimite ngana eza sute limbisanga pardon esalo mabe te makambe salami ya tuka faute nanga na kosala te na solia te na komi agité mal à l'aise déconcentré pongi te tela kalisi na lingio mingi limbisanga pardon yoka alors na bwaka ke na libanda lopango na ngai akei aza susu te mwana mboka en tout cas na niveau na ngai simba te s'il te plaît pardon limbisanga ko aiko senga pardon et réponse eza te
Ok, ça va na limbisi yo. Eh, moi c'est ngwa seki. Ah bon? Donc mobali au sûrement eloko ebande kolongole kimia yangoyo. Bolingwa sika yango nde banda longole kimia. Voilà, ya liboma bolingo moko sans contrôle. Sikoyo uchena abandi koseka po choix ya bolingo yangoyo. Bon, faut na biso te za guna ye. Po moto lingaka mbika kopese wangila te. Ah, yo lingi fumbu abayeli obika la kasa. Voilà, alamuki bien lelo, tel est sengo. Azuli dossier apprécié. Ok, c'est bon. Oui, bien moto sûrement. Mbalo a cause la série, pensez pas lingi moi si ya baguna ye. Ok, merci beaucoup. Yango na ikoki penza. Oh, de rien. Alors, olebe okene musate lelo. Ah, na lobele kyote. Webe directeur nanga après singai 2 jours ya repos parce que mikolo na forçaki na terrain. Na sali na terrain, webi ke mbongo ekoti 2 milliards de naira ekoti na banque. Webi kutu mokolo compte moko boye alingaka longo na banque na biso. Akende kaka na minute oyo ngana koti na balancer na koti na garder ye. Webi ke na suis 2 jours à repos. Ça c'est bien. Et ça qui facilite je crois. Wow. Oui bien, na ministre au directeur nanga a koki kaka kopesa nga kaka ba bonus abenganga donc oyo machine de guerre. Parce que nga moko na gérer likambo ba client wana mutu alingaka longwa na banque ba milliard ebima. Ata yo moko en tout cas yana lingaka yo oyebo bose penza tango na kozwa na tio na compagnie na biso na yebi ke tokobala na pe okosala. Oui, nazosela eyelanga sikoyo. Ok, bébé, s'il te plaît, au lingis qu'on a l'ambeloni nolia. Nyon soka ya kitoko, hein? Oh, bah, plat continental. Ok, naye bine dans ce layo. Ok, bonne journée, mon bébé. Oh, je t'aime. Oh, mon amant. Steven. Azate, moi, toi qui wapi, ça va, ça na fondé le porte. Ne bande li basango basalaka boye. Ti bazo ya, mino libanda. Mais peseka moi mikolo. O mona bisaleli na malamu boyende mobali yango alingaki uchena lingaki mwasi moko olamuki na ba français olali na ba français donc lokola retrouver ici mwasi moko ya temps moderne mwasi ya 21e siècle mwasi moko oya yebi ya uta université mwasi moko émancipé évolué mwasi moko oyo aza évolué. Donc, yepe na bajar na ye alingika mwasi mo pe ya bajar oyo. Likambote. Oh. Moi na mwasi pas se retrouver lobi ah. Obi na nesengwe na zui décision marko yo. Mais zela nano. Olingolo bakaye déjà na ndako bozana ye. Oui, nanga na ye na ndako a comprendre. Webi ke mutu kitoko muta bien ye wana bongi nanga. Webi ke aoki mawande na zanga moko ti asiporter te aye. Ngana to vandi comme ça akipaka ngai uchena moto na ngai ko se déranger te makambo za bien match ya kitoko choix ya kitoko na banda ozela nde yangoyo na union sokati na ye mosi moko en tout cas qui parle bien là et puis nebsa yo tito solo bao azana ndako asolambela ngai plat moko continental oyo na pesier penza na formule la lingaka so lingi toke ensemble comme ça na peso merci ndenge au présenter nga na lisi ya una na lingito ke doliete ça va bonne chance uchena mama koti ayena ba méchant maman bienvenue bonjour ayena ba tension mabe maman fallait pas oya awa fona ya fallait na salawa pona la kisayo ndengo salinga mabe na mutema na ngai nazo ndima teke ngana ko senga yo na vi na yo osale loko boyi pe ko sala na respecta ko mingi mama tellement na respecta kayo na lingite okate sengo na ngai uchena vérité likabosa boyi mwana mwasi wana sali ope mabeti ozoko sele makambo pwani mabeni na sali dala oyebi ko yondo sali erreur munene ndengo bengani na ndako mama na ndimite
nga moko nde mutu na zangi kimia kati na nga likolo na yo na bande kolobela yo na lobeli yo ke longa na ye to incompatible e ko simba te obe ko yoka ngai siko tel place to suki yo ka muno na yo silence polisi oto bando swana na bando swana na yo pona likamni utena osali erreur o sali babenga kango abomination mwana mwasi asali yo mabete iloba vérité boniko osana raison ko benga na ete sikoyo na minute oyo soki likambo esali babanda na famille baparent na ye bayoki yango baza na esengo te basanti ndeti ofingi bango bana raison fale mpo bengane na ndako na yo après tout mama yoka nalingaki nasala eloko mpo nakokaki te mwana na ngai merci mingi merci penza na nyonso memeli ngai awo omoni sikoyo utie na ndimi kokende komona tata ya mwana mwasi oyo auti kobengana tata mpe abandi kondima mbongo ye nango loso biloko kolia nyonso wana oyo en tout cas fona ndima yo azondimaka baaction ya mwana mobali yango me bauti kofinga yawa ndako mobimba ntango atie makolo alakisi nelongi balangage echange bandeko seke mbongo ebongola makambo ebele papa na yebaki ke ntina oya awa tosola eloko moko important eloko yango eza nini eza likambo ya mwana wa mwasi Equitos alors mwasi na ngai elingi oloba nini sikoyo donc ayeba koloba ta français te kokoma pe te ou bien asalaka semblant ndenge nini est-ce que c'est vrai ça mwana na ngai na comprendre pas si ezosala yo mais naloba bien eza faute na ye te faute eza yanga likolo ya condition nazalaka nango niveau ya pauvreté nga nakotaka yango na nazangaki moyen kotangisa ye alors akataka na nzela alors esengaki nde nga na nzwa assistance na condition ya santé d'abord papa nayebi que ce n'est pas un problème bon yebi ngati nazali un homme bien instruit natangi natamboli 11 pays na travailler na batu na ba compagnie na batu moko oyo basala kombo alors naza na entourage ya ba homme d'affaires na niveau international alors vous savez soki na wumeli na mwasi boye yebisanga nanu bon na présenter mwasi nanga mwasi yango elobela mboka façon ya mboka sikoyo mujou na voyage na poto bon comprendre ka makambo wana papa tellement que kimboka eleki ye trop na lobi na teke na fingio papa mais genre na ngana genre na ye ngana ye ekosimba te na ebite soko combien papa sika na solobela na yebi na comprendre yo esengeli o supporter oui mwana na ngai Equitos aza mwana mwasi moko alingi mosala aza bien formé aza mwana mwasi moko ya respect pe aza na posa ya kotanga soki olingi kotangisa ye akoboya te ozomona te ndenge mo na mbala moko abandi kobongola na présence na ye abandi komona na deje lokola mwana poto papa komo kotela mwana na ye lelo mwana mwasi yango aseki Equitos apakoli atie plante asokoli bandeko bilongi ya susi esili alongoli elongi ya déception po soki déception ewumeli akoya kokufa pamba baseka babandi kosepela pe bandeko soki baza likambo baloba soki feti baloba bato bazosekaseka alors ke mobali yango aza wana bazosoana papa bango wana balobi elekaka nango papa eza ya libela te déception eswaka mais eza ya libela te ye mpe mopaya avandi mopaya azotala bana quartier baye babeta mbonda bon namoni lopango oyo ubie baboyi koyebisa ye ke bana feti moko po esengo ezalaka na raison nango esengo ya bato oyo kobina kobeta mbonda koyemba papa pe aza na esengo seke likambo ezao balobaka bien
papa zo continue kosepela azotala bamusicien musique ya bana mboka mopaya mpe azotala kaka po ayebi ke bato basepelaka na mboka pamba oyebi bandeko na ndako oyo elongo ya déception eza su te do bato bazolela te bato bazoseka kutu do akati baobete matolo do lokola ya uti fil bakumisi ye petro tellement ke matolo eza likambo ya bamusicien ndolema na vivaka na matolo apesi bango mwa eloko bakumisa ye prêtre zolo ambwa bato bayoki miziki awo ekutosa baluki akei alandi miziki nzoka moto yango aye kotala miziki amoni mpe mopaya aki mpe mopaya te ayebi mobali oyo sirma ye kobondela ye ye pa bandi encore mpe mwasi ntango amoni boye seka bimisi maseke sikoyo alingi alakisaki elongi ya mawa azalaka nango te sala ye oyo olingi mona ye pamba benga na ye me na ntango oyo luka moto akolela aza te bango nyonso baobina ye moko mpe azobina kuitos nzoka mabina azalaka somo azobeta luketu tala ndenge azoningana abetango lokola mbonda bangala ntango azobina bato nyonso bazokumise na nsima bazoyembela ye ekuitos mwasi kitoko aza moko na mboka mibali babunda bakufa mpo na ye mibali balukaka ye moto atali kaka ye atali mwasi abenganaki mwasi yango abenganaki azobina na ye do ye akanisaki akuta mwasi yango azofukama azobondela ye moto abondeli ye te moto mpe afukameli ye aza te moto aleleli ye mpe aza te do mobali alikanisaki akorenie soki aye na mboka akanisaki ye nde soki aye awa bakokumisa ye ti bakobondela ye tala ndenge swake oyebike moto yango azomona esengo yango mabe akotala te do mobali akanisaki akokuta bato na matanga boya mwana na biso mesengo na biso ekolongwa te. Voilà événement oyo esalami abeti lisolo tala utena tika nanu makambo wana fallait pas obengana mwana mwasi wana na lopango na yo fallait pas asalaki yo nini ayibaki yo obe okangaki na mobali mbeba ni asalaki loyenge kaka ezuyo mbala moko otindiki oboki mwasi libanda. Bon d'accord, ça va limbisa ngai maman, ça va. Na respectako tellement mingi maman oyebi yango na sengi pardon limbisa nga bon ndenge na bwaka libanda ça va na respecter famille na bango te mais problème eza boye na koka kofana na mwasi genre wana te wana libala wana pe sili olobi nini zela nan tela uchena yoka na lingi okanisa mbala mibale mwana mwasi oyo aza bien abongi na yo mwana mboka oyo ya malamu penseza ye pardon na lingo kanisa malamu pona ye koki ne presete pardon webi naza awako na mboka bazo kanisa naza complice na tiaki yo matata na tiaki yo pression obenga na mwana bango bazo mona nga mabe vanda kanisa mbala mibale mwana mwasi bato azane bien ebona oloba nini aza mabe aza malamu. Voilà maman zongisi dossier mama café zaliao mbanu masolo ekomi mama na mwana baramene lisolo ya mwana mboka mwasi monoko mboka zongawo yekuta kanga mine na mwasi ba français ya baguna ye wana lambi plat continental donc siko mutamona ni alamba ba plat o ya sengaka. Je t'aime chérie, je t'aime aussi. Nazoyat. Ok, ça va. Na continue à doucher, Nazoya. Voilà. Mutu na baguna ye. Abandi ko sambe la penza pa aliana no biloko na petit. Do likambo oyo écoute osakuka ko lamba te po kombo ya bilei za makasi mingi. Moi c'est français ayebi alambi. Moto sanzi. Motongo sanzi
Lucie. Lucie. Oui, yaka. Est-ce que ça va? Eloka malamu ni lolambelinga yawe lobalon ni nango tela naba tomate ngo mobesu mungu bele pilipili bele siko nyoso mafuta mobesu oso banini ko lebile yote ntabe kanisa nani eloko ngo na mungongo elekite parce que eza mabe yo mo liango yo oyebi combien de temps so kinga na lamba biloko yo oyebi ndenge na nyokwami lelo mukolo mobimba na lambeli yo boni boyeko na wenze na kei mo yeswinga na bomina ba manikire na ba pedikire na ngai likola kolambela yo siko na teli olia ozo ba mabe ozo bananga oui c'est à toi que je parle qu'est-ce que tu veux na lobi na minute yo na samo sa utamboka te pardon ngana veya ngana tanga ko bananga ngwana te olia bilei oyo tu vas manger et siko lingi ngana to yokana siko lia biloko pona sepela talibo mesio tonini mafu ozo lia bilei oyo siko lingi kimia na ndako oyo na vandia lia biloko oyo. Je suis là, j'attends. Je ne perds pas mon temps, chérie. Oyo ki bata ba français. Bandeko, bolinga kaboye. Sikoyo linga mwasi ya mboka. Asa na ye ya botosi mayebi français te. Olie olinga mwasi ba français, mayebi que je suis dans mes droits. Oya lo bakake, je n'aime pas qu'on me traite de la sorte. Oh là là. Bandeko. Malamu totala oya kenda mboka zonga na yeye wana. Alobinkiwu oza wanzuka nazo luka okuna na kati. Ndeko na ngai. Boni. Bon namoni adresse bande ko senga ya ngoyo. Wana eseka uche na vandi. Zo adresse oyo. Comme ça na relaxation de peso ko okoma kuna. Pardon. Comment epa ya uchena? Soko komikuna ndekunanga pardon. Lobela epenza alimbisanga atako ni nango na saliye. Atako likambo zalaka. Ayokelanga mawa. Pardon na okokananga susute. Soki penza za la kanda nanga alimbisanga kaka pardon to saka batu. Oui bien, na minisoko loba na penza s'il te plaît. Po atako français ngo pe baye ko la na bango. Kutu na bale ko yekola kaka yebise bongo. Yebise mbalo ata na français to kende kaka na français. L'accès kaka kino na posa na epona lingaka ye. Alimbisa ngai. Yaya na yokiyo. Na lembi na ngamboka, na lingena songela mobali nanga. Problème ezate. Alors nako bondela ye, nako lobela ye. Alors yebake akozongawa. Akobondela yo, omona kama kambeko simba kalate. Zano calme. Alors na sala nyonso ya zongela yo. Na lobela penza ba sanse zonga. Kubanga te. So na keka mbala mako lobi nango. Lobi nango omona ka reseta mbala moko. Akoyawa akofukama akobondela yo. Na ko saote. Na yebiso kasi wa akobondela yo. Ça va, la comprendre ça va likambote. O kama mike oyo. Kobanga te ya. Na yebi ya bolamo sala pona biso. Tala ndenge o se sacrifier. O kata kotanga classe ponga na obina totanga. Na bosa lango te. Ça va kobanga te Oza ya na biso. So ozu likambo likambango ya biso. Baleki balobi toko tika yote yaya. Bon ça va na keto kama Bye bye. En tout cas libote saka moko penza. Ndeko saka ndeko. Akoti likambo yo. Yo zoba yo. Ozolota. Ya nini yango? Nga pensani na zabwe. Ozo kansani. Nga na kende bondele lo mobali. Na kepe na bondele ye. Tika bandoto go. Omo ina no logo te. Oibiti poni na bana sengo adresse ya mwana mobali uchena. Nazo kende na ville. Kutu mobali yango azolinga ngai. Ngale ngape na ko linga ye. Okati nini? Yondo se monene ozo molai. Oya kitoko. Telanga bien. Na kitoko te. Na molai te. Ba charme zate. Oyo kinzoka nde ba projet na yango yo. Alzaki na posa kene na ville. Yepe asa mwasi. Nzoka yepe alingaki ka mobali ya mbongo. Alingaki pe mobali yo babetela lisolo. Nzoka nde azui adresse po akeno sala makambo na ba calcul na ye. Voilà nzoka oyo bata makana mitema toyebaka te. Na libanda solo ba mosusu. Keba nzoka nendeko azo préparer yepe acha mutu.
omoni lisi basi oyo baza ya 21e siècle basi oyo baza évolué baza à la page na technologie yango genre basi mobali oyo azolinga ye wana matoi na musique. Oh bon, bon retour chérie. Ah bonio, ça va bien? Mais est-ce que obimaki lelo? Oh nabima na ngati osaki na ndako mokolo mobimba? Oui. Ndini oza na ndako vraiment natali salon na leki wana bizarre salité za kuna olingi kuna sani osaka boye ngai na bomi jour wana manikir na ngai mpona lambela yo ondimi nga tati olingo komisa nga boyi na yo na kati ya ndako oyo omolinga nelongi ya bana mboka oyo olingaka wana boni boyeko jamais soki oza na posa domestique loka domestique naza boyi na yo te kende pardon so boyi futa ye mbongo asa mosala wana zela no zela donc kokomba ndako oyo yo moko obebisi donc eza nde sikoyo likambo bazwa domestique eza misala ya badomestique ngai te c'est pas normal vraiment à mon niveau je ne peux pas hein comprends-moi alors kende koluka domestique na kati ya siècle oyo okomisi nga lisi domestique nga mpe naye kosala nini nga nayeki boyawa boni boyeko pardon kuna ozwa nga te wana nayebisi yo. Je ne crois pas. Comme le Gunayo. Kende kuna na salon. Zwa mbala moko kombo. Bana ko komba. Tika baje. Ngaite. Na ko sala musala wana te. Bozui. Kende pardon ba domestique baze belé. Nazo ndima te o. Donc, ngai nakezo domestique pa komanda. Bande ko soki bosoka ba leçon te bozo mbaloyi. Nsoka mobali yango abandi kokutana na makambo basi batanga abandi koloba na domestique ngai te mbano tela oyo ndeko ya Ekutos na ba master na ye motolanga ndeni tozelisi bato bele bwendenge nini kala na tosela yo affaire ngwandeni na ebite genre ba master oyo mwana mobali oyo obina tambulaka na bango. Mais ba master ngo bayaka na masolo moko kaboye masolo ngo saka nango mutu na mokila tela yango ba genre ngo yango yo o comprendre omoni bango bon makamako bango mo bayebi kopa ngo bango mo ka bayebi oui bien dans 3 jours surtout comme na milieu oyo to sala ba stratégie ba plan na minute oyo on devait préparer attentat landa kotoyi Nkiru abandi obeta lisolo. Ma copine, on réussit rango. Ngai deux fois te. Kutu, ntango na zu adresse, aye bagite, ba projet na zalango. Yusko zu adresse. Osa siko nini? Ba plan na zalango. Soki na komi na ville. Nazo zwa uchena akoma yanga. Nazo zwa mo bimba. Oyebi, ngamo na osala nyonso na zwa contrôle. Makambo sala yanga it. Na kokumba mituka ba jeep. Mobali yango amona ngai aulula ngati tela batayo oyo tela banzoto oyo oyebi ba genre mibali oyo ngana soluka na mona ke jour na yaki awati na tela boye boga mobali yango soki na tali ye pa talinga ake olinga le ya na ngai oyo okuta azani nango ngana zangiao tela na nzoto oyo tela molayo oyo tela na mitsoko na yokike mobali yango alingaka basi oyo balobaka ba français bo babiso awa totanga te ça va salut je t'aime tu vois chérie alinga bato ndenge mwana sikoyo minute oyo na okende soki kaka na ke na zongi na zwi mobali tala na minute oyo naza bien blende nini ezangi ngai ya nini ya kolata tala kaka tala gabari na kokotela ye na bademarshe oyo nzoka ndeko na ye azosala ba projet azobeta pe lisolo na master ke kolo mobali akozanga mobali mpona azokendela ye sikoyo yesu nzoka azalaki wana nzoka yoki ye nzoka azokomprendre makanisi ya leki na ye voilà nzoka baleki bakomi kotrahir nzoka baza na projet mobali kaka wana ye palinga Obinna.
bon obina ti bovandi wana nayebi nayoki masolo nyonso bozobeta wana do yo bozokanisa bokota bokende na ville na bamasta na yo bokende kobundisa koatake uchena nayoki bino mena irapele yo nalingi nanga te bokende luka mwana mobali ya batu po asali bokende kosalele mobulu kuna nalingi nanga bongo te ubia obolingane na bando ganga na bando silikela bino po bokomprendre ya tala na miso ekomaka uche na sali yo eza mabe na miso nzambe ko tumuta okomprendre ya zate yango fale na komele tikuna na lakisa ye ke oza pe na moto akotelemela ye moto akoyeko explique ye ya vraiment bosiko moto ayoki tosoni boye yo po vandi olingi biso mpe totala ye tala naosala boye mpo na yo mpo nalingaka yo ndeko na ngai tala ya tala bolingo na sango mpo na yo nakotika te moto akosala obongo te obina sikolingi naloba na monoko nini nazobandelaka makambo yango yo mpo ozoyoka te ozomona makambo yango mpasi boye pwani osolobi likambo oyo ngasi nalobaki deja nalobi tika mwana mobali wana napekisi yo kokende mpe kuna te soki aboyi ngai me ngai nalingaka ye tikanga na souffrir na ndenge na ngai likambo kobete masolo wana kutesala yango te makambo oyo okasi ko kosala yango na secret loka na comprendre nalingi kutu te nalingi te nayoka ono suka nango yo na bamasta bokendaki kuna boke bokoteli mwana mobali wana na ndako na ye boke kosala kuluna boke kosala bisalasala yo na bamasta na yo napekisi bino boyoki ngai nayoki oyo yaya ayoki bango pa pekisi bango botika eza makambo bolingo bato mibale babebana balingana bozalaka te ntango babandaka kolingana kutu balinganaka te mama moto abalisaka ye nkiru leki na ye nzoka nde baprojet na ye yebani ya pardon limbisanga yaya limbisanga yaya pardon nabondeli yo kiru yoka kiru nsokosa mutema mabe boye kiru kaka yo ti osoloba makambo wana na moninga na yo osoloba mabe na ngai nkiru vraiment vali na moninga kombo na ngai baprojet mabe contre ngai okokanisa mabe na yano boye mpo na nini nsoka yo nde moto ozobalukela nga otianga mbeli na mokongo kiru ozobenga nga illettré nayebi français te ngai kota bamwasi yaya pardon libisanga pardon yaya na osala zote yaya ado ozwi raison mpo nga na kata na nga classe nyonso na mpo yo leki na nga yo na obina botanga sikoyo projet na yo na bafrançais oyekoli okende kozwa mobali na nga yanga nosengaki nga adresse yaya pardon tika yaya pardon limbisanga pardon hey tala napesi adresse nga na kasi olingo osunga nga bon d'accord kende kuna zwa mobali yango sepela comme ça ozwa eloko ozoluka po yango kaka ozokanisa mbaka likambo eza te kende na yo yaya pardon osala yango te yaya pardon nkiru oyebi kodesefo nga na motema nalembi obayise ngai tala tika yaya nanga pardon yaya pardon yaya limbisanga pardon ye moko ayoki pasi azongi ayi kosenga pardon kiru nandima kosakrifie natanga na nga te mpo mbongo ezalaka te natiki baleki botanga siko awa okomi na diplôme okomi na bafrançais oza na projet botola mobali asuivre bandeko tozela bongo 8e saison tokoyeba eske kosuka malamu to mabe mpona mwana mwasi oyo na mobali na ye asuivre bandeko lisolo yango etolanda oyo tokomi na 8e saison lisolo na biso Native Girl
mwasi ya monoko ya mboka lisolo ya Equitos. Ah papa kamwe kwa olobi zemi ya solo papa nazo episa yo nga moko nazo kamwa kutu ekomami na elongi na ye na nzoto na ye partout ozomona ngo. Ah ebongo alobi nene se zemi wana papa nayebi na nga te o aboyi koyebisa ngai. Tala fosa kaka uchena non alobeza uchena te nini tala likambo ezokamusa bato ebongo nani eloko mpe nazoluka nayeba nazotuna pamba azoboya na ye kaka koloba natuna na ndenge nyonso aboyi kaka koloba nani atie ezemi wana nga nayebi kaka eza uchena mpo kaka ye mobali oyo apesaki nzoto. Écoutos yoka ba révélation Écoutos akomondima na kilo. Ah papa nina ngo boyeko nazanga na zemi te bo malaria ka ibaninga bobandi kokanga na bazemi awo nalobela kioti alobi malaria te fona yeba penza likambo eza nini oeza ka ba mama mutu ba rifara ngo ba na ye penza boke wapi ndako yo toyebi basa ba français ba koma awo okeka ndenge wana po ani nakene ndenge ni premier za otikata mbongo te po na kolia vraiment biso mbale to kolia nini c'est vrai. Oh non, na problème ezate na tika mbongo belao. Mbongo nini? Mbongo nini? Ngamo na teki mbongo ozo basusu mbongo nini? Ye mobile alobi ateki mbongo awo. Aluki mbongo. Mbongo ezate. Abando lukaso mbongo wangu. Na lobela kyoka lobi awo, na tika ki 500,000 naira. Ebongo yo vraiment, au moins teke tozolia na ndako oyo. Ba dépense nyonso nazo sala ba teke weto liaka ba shawarma mbongo sili nini excuse-moi boni ozobisa nini ke no osili 500,000 naira taka lobi tito koma awa lelo na comprendre note okangani likolo kaka 500,000 naira ebona balo somba biloko poto liate nebe tiko saka mutema ozaka egoiste boye kikokoto nini nango mwa mbongo lokola 500,000 naira mbongo ndengwana ya moke bongo olingi so nafana nango semaine mobimba un mois ndako ngo ndenge nini mbongo siliti yesu lisi osa nani mais osa chara mo sinenge nini vraiment boni 500,000 naira na mboko oyo osisa ona mukolo moko ibongo sabo eza ndenge nini obosani ke lauti na famille riche biso toliaka bongo ya toliaka na dépense ozokanga pona mwa 500,000 falo sala mutambongo nde na yebi ebo soko za mutambongo te oza nani tamno na yo osisi 500,000 naira nde ngwana ka bongo ozolo ba peni bongo sili olingi sola sani otemi liboso na nga pe na courage oyoki mambo lobi mwana mwasi openza dépense uchena sosa na mbongo te loba na kabela yo oganga nini nango makambo suka ya koganga ela tala na silisi ngana yo terminé bande kwa bandi calcul 500,000 naira isili na mukolo moko alobi ngana za mwana mutambongo yake ndamboka yoka lisolo tika ngako bono zotela ngabo ikoli kamina ngo mes félicitations ma chère yango te santé kitoko boy lobako eboka simobali na yo bato babandi kotuna ye soki zemi to zemi te loba nazalaka nasasu na mobali te ex nga mpe naza ex na ye abwakaka libanda sikoyo naloba nini nasasu na likambo na ye te mafu elingi oloba nini mais c'est comme si bokomprendre nga te nalobi nga na ye uche na likambo eza su te nazonga na nga mboka siko osani mpo na zemi tala nayebi na nga te eza nzoto na nga soki nalobi nabota nakobota soki mpe mwana ngo akokola akola kaka bongo tata aza te bato babandi kotuna siko eza lelo komona ngai mpe nayebisa yo namonaki mwana mobali moko abanda mpe kaka koloba monoko ya mboka boye namonaki ejour wana nani o ekwe tiko osekisangako
Ah. Et c'est comme si yo na zoya namoni yakotala. Hein? Ça semble ndeti oyebi ete ka salaka ndeti tolo bana ete. Nsoka ye pas remarqué. Oh, donc batu baloba munoka mboka bazana bango. Oh. Asa mona mboka na biso. Zela soto soto swana ye. Alinga nenga loba munoka mboka, aloba pe kimbunzango bien. Azoka bakotoyo. Oh, batala boye motuka. C'est que moi, mobile yango yeyo. Asa yemoka na motuke. Total. Jeune homme ngo kiti. Bonio. Nasa malamu. Osabi Good. Thank you. Merci. Oh moninga na ngai. Bonio, nasa malamu. Nazomona bouti na zamba kokata koni. Nakenda ko buka koni. Ekui bonga na tiki hotel omoni ba moure ba tika rapasi do alingi sko lisolo beta mabato mibale polisola boye bato misato esimba te tokutane oh ape se passe donc code fo betama na ndenga munoko mboka oh zala let's go. Ah, c'est comme ça un problème, hein? Ah, nebi nanga te soki olobini na sana problème tote. Ah, efi nanga sala ka bongo. Siko na minute na tele fi nanga na moni nanga raison sepela te. Et bon siko na osale secondaire ni. Okay. I wish you can tell me. Bon, na lingo yebisanga lisolo na yo nyonso. Hein? Let me take. Bon, na memo na ndako. Wana to sola konsima. Na mutuka na yo? Bien sûr. Ebo na mutuka kitoko beba memaka koni eza nini yango eza mutuka ti likambo te yaka kotsa koni abane deja koloba ke mwana mobali moko boye ye kutu ayebaki te mwana mobali pa atelemi voilà ye pe asungi ye amemi koni na jeep na kamo yo koni ya boye koti na mutuka kitoko boye. Ah, tika na kosimba machete te yaka pesa. Bakutani pe babandi kosolola. Toyebi te soki nzele za molai. Toyebi pete lobi soki masolo mosusu asike kobotama. Bande ko soki oboya kano mokuwa oliaka ngo te tika na mabele bambwa bakolokota mbangu. Eliko loba eloko yo monaka mabe muto monaki mabe soko tiki muto moka komone malamu bango na bakei tozonga kotoyo bamatate bandi lisi pardon malembe ah pardon kosala nga boyete na bondeli na sali o mabe na yebi na otikala nga moko kaka okanisaki yango te ofingi nga tina tongo awo tela tikala yo moko ozo merite te mwasi lokola ngai limbisa pardon lisi pardon limbisa ngai te na ndenga mabe te pardon yaka na bon na saki mabe bon d'accord zaki na raison limbisa nga itoso la kasi na lingi te mafu ngana yo terminé s'il te plaît laisse-moi tranquille basa ba français ma tête belé faut la porte yo faut la porte yo lisi tala okomisa la pasi pamba lisi ta yaka nanu ata baswani na français mutema kolimbisa nsate et voilà les jeunes hommes azongi ye moko Stéphane Nathalie patron na ndenga mabete na fonga la porte pona ye elimbisa boss lelo mikolo kotanga mwasi ba français pe kangi bisaka kei mwasi oyo asa émancipé oyo asa développé mwasi ya 21e siècle basi minoka mboka bango yoyo bakite na bango bamikitisa oyebi na sepeli na yo atali na moto yango ye utalobi na monoko mboka ngapi na sepeno fort ebongo niso etikali ya ndenga batamboka ekenda mulai te
aza mpe na posa android te moninga na ye ekotala ye ah uchena makamni nazoyoka o ah nayebi te makambo ekomeli ngai nazoperdre nyonso nazoyeba te qu'est-ce qui se passe s'il te plaît hein komisala pasi boye te na ndenge makambo ezokende oza likambo ya ba kolinga te okanisa mingi okoya kobela tension pamba mark tala nalakisi lisi bolingo nyonso nasali oyo nakoya kosala mpo na ye tala ndenge abosongiseli ngai tala ozala posa genre ya mwasi ya ndenge wana te tika na yo tala oyebi bien lisi aza mwasi moko boyeko mwasi moko ya bacontrat mwasi moko ya masolo mikuse bon fayeka natika kende ah yaho natiki akende na ye me natika na confusion makasi oyebi na minute oyo nazoyeba te na raisonne ndenge nini olobaki genre mwasi abongi na yo ye wana te ozwaki ye ale sikoyo osuki wapi omoni eloko olukaki tosola sikoyo lokola mibali bon toloba bien ekui à part le fait ke atanga na ye te pesanga ba vraie raison oyo yo oboyelaki ye ebele kasi lobati bon ya liboso hein moni bon zana banda nazoyoka zela loba kasi nazoyoka yo mais zana lobako ozana mpe na raison te tika koloba kobeta monoko à part kotanga te nini yango eloko nzambe apesi yo mwasi kitoko molai mbinga boye operdre kaka boye na négligence nayebi te mpo na nini olingaki ete je crois parce que atanga na ye te ou soit parce que alobaka monoko ya mboka utiena yo bongo yo oza mongala te mpo kenda poto okoyekola anglais na États-Unis problème eza wapi eloko na koloba na yo kolinga ngo te mais faut sala ngo il faut senga pardon na mwana mwasi oyo luka ye luka equitos senga pardon mpe songisa ye s'il te plaît nini yango okanisi sikoni jamais bandeko tika basentiment tika kutu lofundu balia ngai na soni te equitos asongi na esengo mokolo wana mama obeke tike asenga kutu abala ngai yeyo te mobali yango yeyo mwana mboka ye aye na esengo apesi sango na mama bonjour mama bonjour mwana ngai ekwe olobi nini yende chike asengi ngai tobalana nga pe na ndimi mama mwana yaka vanda mwana yakao le même jour le soleil betami donc lelo buka lelo bala lelo Mama. Well, it's true, Mama. Mama is a solo. I've never seen any. Nanu na mona te mwasi lokola mwana wa mwasi oyo. Écoute-os. In fact, à vrai dire, she's an epitome. Asa penza remarquable. Mwasi moko record. Oyo ya ba qualité na ngai. She's hardworking. Asala musala makasi, asa kitoko, asa humble. Pe nalikona nyoso. Alobaka mukimbunza malamu. Ayebi munoka mboka na ye na sepeli makasi. Mama, I will be the happiest man. Na osala moto esengo na mabele. Soki bino pe bondimi proposition na ngai. Nzambe na ngai. My son, where are you from? Mwana ngai oyoza mutamboka ni. Kasi mboka na ngai yango yo te mama. In this town? Mwana mboko yo. Papa na onde nani? Papa na ngai eza chief no keke mbaji. Zela nan. Na yebi kombo wana. Is it no keke that Yete no keke abanda osala na chemin de fer. Ye. Oh, olobi ya solo. Father was the Papa na yo azalaki penza moto malamu. Azaka moto motema malamu. In fact, he was my Webi husband's in friend. afadi azaki moninga mobali na ngai. Bazaki penza bapi. No. Mwana ngai boye malamu. Malicha woke. Nzambe mobali oyo. Yep. Bon, ekui mama. Told you that God has. Nalobela kyo nini? Nzamba azana ba programme na ye. Nzamba yebi oya ya bombaka. What do you do? Bon, osala nini na vi na yo? Bon,
naza na industrie ya transformation. Your products and Donc naza ko transformer ba produit na memiango libanda ya Nigeria. Donc ngolo ba osala exportation na bamboka ya bapaya. Bon, omoni sikoyo. Mwana ngai telo ko ina vrai pool. Omoni ba calcula bien ya ka na sima. Mwana nga na sepeli fort. Omoni lokola mwana nga mwasi andimi ngai pe na ndimi kaka. Tala makambo e. Kasi loko moko susu ebongi ozonga olobela papa na epenza officiellement. Bon toyoka soki epa kondima nandimi mbala moko nako dute ya nini soki mwana nga mwasi alingi yo andimi nga na boya lisole komi ya famille. Voilà tomoni bavandi masanga pe epesami. Papa na yo na yebaki ye pire ngai na minito nako bosa na ite nga nazo bosa na te beveleme bele na kenda makambe bele na sala tozala na ye na ndimi boya mwana nanga bala masanga oyo na meli. Voilà accord epesami baboti bandimi eloko kitoko bandeko. Enfin mwana mwasi oyo alongoli elongi ya matanga, alongoli elongi ya deception, alongoli elongi ya souci. Sikoyo sourire koseka esengo emati. Voilà bandeko. Soki porte moko ekangami balobaka ba porte mosusu ekofongwama. Si une porte se ferme, d'autres portes s'ouvriront. Efongwami pona mwana mwasi oyo mobali pe ya bien ya bogar aloba munoko mboka alinga pe bana mboka alingaka basi oyo ya genre oyo ebongo sikoyo okolela nini susia nini bakomi bafiancé endimami pe famille bavandeli yango bapesi accord. Voilà equitos sikoyo akomi mwasi oyo abongi na mobali na bagenre na ye na bafaçon na ye. Donc ndenge kaka azalaka ndenge pe mobali alingeli ye. Mwana oyo koboma nga na bote tala kitoko. Peti oyo peti oyo webi babota mako oyo so nazangi oyo nde sinakufa peti oyo salama. Peti nanga bakalite tala nzoto tonda tala tai tala charme. Bon nanga kana ebisa oyo eloko moko ke papa andimi oya alingi abenga uchena aya kozwa mbongo na ye. C'est sérieux eza bongo. Bon soki kaka baye bazwi bambongo na bango bafuta alors tosilani ale yo ye ofuti dot na yo pe papa sandimaki ka ndenge wana ti bandeko bayokani mobali ya liboso aya kozwa dot na ye po alobeli yango mpe mingi po bazalaka ndenge wana o nga na yo na liboto oyo mwana tikali te na libala oyo yango naye kozwa mbongo na ngai. Bon d'accord lobi nakozala kuna sava na koya tosolola kasi oyebi naozelazela mokolo yango. Wow. Bon mokolo yango naozela yango eya na bala yo kala te okoma madame chike okeke Voilà basololi bazobeta deja masolo mabala moko eza koya do baponani balingani bazozala ka mokola libala. Oh nzambe na souhaitaki ba parents nanga bazala vivant bamona makambo yo ba vivre yango. Mais c'est pas grave mon amour. Obi tellement que na linga yo na promettre que na ozo soin na ona nyonso yo na bébé à partir à wana toboti ya biso ebele pe ngai 5 olobi combien kasi so bakisina moko azali bomo 6 keba kitisaka nombre keba calculer comment compliqué et le kebelete. Oh ça va wato tia 4 kasi ça va mi bale kaka talaka lelo bato bafifa na économie donc bota na économie po obatela moi venir
problem, man. Bon, d'accord. Bon, économie peut les cater. Na minute yo, tout à la gande to rofanda. Mi balé gaga. Moi ça kitoko. Moi ça ba beauté. Ça va? Olbani kino yo roleni lelo lo roleni ndunda. Ça va? Yo lambaka eloko ngala linga rolia mingi. Bon ça va? Na la belokasi. Esengo yango yo. E bon yo ko boyango. Bangwana bavandi famille balingi bayamba sikoyo mobali ya liboso. Ah, esa makanango pe ya bandeko. Po batu mingi bazwaka raison. Awa ba kabwani mwana te. Seke bazonga bazwa mbongo na bango bafuta na libala. Bango pe balobi likambo te. Mwana na biso atula te. Mbongo na bino boya kozwa. Bazozela. To ebite so za kape mukole sengwe. Mamai, batongo bayena note. Tomoni bango te? Ibasa no ki pardon, bayambango bazwa mbongo na bango bazwa to silana. Siko to bando zela kati wapi? Bazeli balembi. Do bazana problème te, mbongo bokozwa. Ah, namoni motuka moko yewan. Voilà balobi mokolo pe babomaka libala batu bavandaka. Soki bakomela bamela po na séparation. Sima bazongisa mbongo ya doti. Abu pia. Batu bakabona nesengo te wana tokita tomata. Séparation ezalaka likambo ya passe. Bango pe bauti mosika baye. Famille ya Uchena. Voilà. Mbote na biso babokilo. Mbote na bino. Papa face. Atali. Yepe regard. Ya rancune. Bon, Tobanda. Non. Papa Zui. Uchena. I know you are here to Na yebi oye awa poto tozongisa mbongo ya libala opesaka na mwana nanga mwasi nde toyokanaki. Alors libala it's not a fight. eza nango voyage. If it works, Soki esimbaki good. elinga ezala If malamu. it does not work, Bon soki pe simbi nango te tokosala koboni tovandi kati tokabwani ti eza nango likambo ya kati. Bon bandeko mbote na biso matoko zio. Yeah. thank you for the reception. Merci pona ndenge bino boyambi biso. Uchena. Alors ozala likambo nini na koloba? My elders, I greet you. Bon bapaka mbote na bino nani? I greet all of you. Mbote na biso nyonso. Bazongisi te. I'm actually not here Réellement na ye awa te for a refund. pona senga mbongo nanga Price. bazongisa. Oh batali esusu bien. I'm here to. Bon na ye awa nde pona senga pardon. Mbanu eloko bazelaki te nde yango. Maloba ebengwani. Oh mama makamina solo bako oh balimbisa nani? Batu babanda kozela kaka pesa biso montant tozongisa. Ekomi ba pardon. Uchena nini yango zela nani? Pardon. Kosaka na batu te. Ozo balanga nini? Na bano limbisa yo. Na o ndengo traité mwana ngai. Obwaki libanda lopangu na yo lokola mbwa. Boniko olingi siko na bano limbisa yo. Ofinga ngai. Ngai. Oyebi nga te papoyo. Oyebi. Nabi. Oyebi ndazo swana na telefone. Okateli nga nanu appel. Uchena. Mukolo famille na yo ya kyao. Kosenga mwana nga na libala. Po yo bala ye. Na pesa ki ye.
na motema moko You should have brought her back yo to nde me. The way balozongisela I nga brought her to mwana nde nga napesaki yo. you. Besides, what did D'ailleurs, she do to you? ye mabe nini kuta asalaki yo d'abord. Lobela nga You said she is not, olobi o non that she does not atanga speak te English. alobaka français te And I'm not asking ayebi you, kokoma te because she is nga speaking natunaki yo you speaking in lokola the alobaka Bible. monoko ya mboka ekomi siko crime bakangaka na leta bandeko. Eske eza lisumu koloba monoko ya mboka? Papa biso bambunza tolobaka ka monoko wana tolongola makila mboka te. You should be ashamed of Uchena yourself. yo nde yoka soni na makambo na yo. Ichie, Mpaka my in-law, babokilo na ngai Ekutos. ekutos Sorry. bolimbisanga pardon Biko no why. pardon na bondeli bino Mama, Eh, beaucoup de mama alobi mpe na monoko ya mboka speak. abete ngo na kimbunza bango mpe balobi azaka nde mwana mboka Uchenna. uchena alobi tolimbisa ye alobi o mpe na monoko ya mboka akiti na niveau na biso do yo mpe uchena mobali oyo obandi kolukela bato bafrançais lelo yo ndimi koloba monoko ya mboka alobi monoko ya mboka do biso bambunza yo mpe mbunza lelo ndimi monoko ya mboka uchena ntambe mwana mobali oyo français ebele ya nini sikoyo mwana na ngai nayeba okala obebisi relation bafamille na biso uchena webi makaki nga respect uchena mwana nga zonga alela azozonga mikolo nyonso alelaka ne kaka likolo na yo uchena uchena mpona ozangi motema boye ko motema mabe boye mpona nini ko uchena voilà nani akolimbisa uchena c'est ça la question. nakasi kuto ye awa tozwa mbongo tofuta tozongisa okende nayo tosilana tala sikoyo tokanisaki nini oya koloba pardon awo bon napesa information mwana mobali moko oyo apesi valeur na mwana oyo aza na ndako oyo azoya lobi afuta dot na ye yango na malembe pardon nalingi bino bosala nyonso kaka toyokanaki awa soki boboyi bobima ndako na nga comme ça toza mambo mosusu ya kosala batalani motema na ngai ebebisami naza très déçu mwana nga sikoyo aza na zemi deja ya uchena lisolo mosusu ebandi bato bazokamwa baye kokuta mpe nzoka mwasi akenda na zemi ye kosuka wapi? Ekutos, pardon. I'm sorry. Limbisa ngai nabondeli yo pardon limbisa ngai na n'esprit bien limbisa ngai pardon. Chérie, mon amour, bébé, pardon limbisa nga pardon kobenga nga chérie na ote malofe eza ngai te nga love na yo nga mutu naloba monoko ya mboka okomolinga nga sikoyo mwasi na yo naboyi nanga naloba na nga français te boni okomolinga nga lelo parce que olobi monoko ya mboka oyo boyelaka nga nalingi nanga te pardon soko oyeleki dot bafuta yo mbongo na yo ezali loba combien nalingi nanga te ekui malembe pardon kanisa nalobelaki yo soki aza ya yo un jour akozonga akoya koluka yo pardon koboya te pardon Mark kolobi nini ngai kaka oyo donc ngai nasonga na basanse na nga naboya nasani nalanda su mobali oyo oyebi ndenge aboyelaka nga abandi kolobaki natianga te siko na miniti oyo ngai nazalaki desi nazonga na mai na miso utie nabwaka nga libanda lelo akomoloba nikeno ngai mwasi na ye bapardon malamu bokende na bino bozwa mbongo na bino bokende tala boye awa mpona koderange bato pampamba bokende na bino. Mon amour, pardon chérie.
pardon saka likambo yaka pardon sala kasi nyonso kosala mais nasuka nango nalikaka nazongela yo yaka nasa mobali na yo uchena pardon oza ex mobali na ngai na minute oyo koloba nga su teke no mamba bolingo to mabala naza pe ex ya yo na minute oyo mamba libala eza susu te libala ngo na makasi yo itena na muloka mboka na lobaka na memaka ngambo yo ye sikoyo bapesa mbongo boyi okobolinga mwese muloka mboka aya likambo te tala makambo yango ndenge ezalaka mobali moko ayaki azongi mobali pa balaka mwasi oyo azongi totala boye chike na ngambo oyo mpe uchena mbanu bandeko ekomi match kwata aye apesi bango mbote abandi kotala akuti bilongi ya suspense pardon napresente bino chike mwana mobali oyo nde alinga bala ngai alingi ngai mpo naloba monoka mboka ye mpe azala kaka na posa mwasi ya boye ye mobali na ngai oyo tobalanaka kala bapresente ye ex ye atali o ye patali te écoutez pardon kosala boye te pardon tozaka même bato ko pardon limbisa hein I'm sorry. I'm not proud of obi what he naza na fierté te ya oyo mwana nga sali matango azongi na basens acomprendre faute na ye abondeli yo asengi yo pardon kanisa oza na zemi na ye kanisa aza koko na nga nakoboya makila na nga te pardon kosala biso boye te mwasi kitoko nayaka koluka yo nasepelaka na bote na yo na ezaleli na yo pardon lipa te ya nani ekolalela nani nasalaki mabe pardon limbisa ngai nabondeli yo pardon ezalaki buzoba na nga moko mais ndeka ndenge maka alobi nazwi baleson na ngai en tout cas naza mwana mboka nde ozomona nga vrai mongala na miniti oyo esala masu te nasengo limbisa nga yaka zongela nga mwasi na nga sava nabondeli yo pardon ekui mwana ngai mwana na nga kitoko oyo fierté na ngai dieke naza na ngai na esengo te na makambo mwana mobali oyo asala nga bon problème oyo ekomi ya yo yo nde moto kokata likambo eske okolinga kaka kozonga na mobali oyo ou bien nazongisa mpe mbongo dot eza yango na poche awo mbongo ezali awa lobaka nazongisa soki olingi bandeko ekomi devoir à domicile mpo na mwana mwasi oyo ekui akata alingi mobali ya sika to mobali ya kala mobali abala ye to mobali alingi abala ye po mwasi mpe azalaka na mibali mibale te banda bokoko na biso est-ce que olingaki kaka réponse eza te suspense réponse ezowumela boye yebisanga ka vérité hein? Rien que la vérité ngai nakomona yango mabe te lobano kaka zala kaka ouverte loba kaka est-ce que olingaka kaka moto oyo lobako suspense oui ntango alobi wi ngambo oyo basepeli yoka esili pardon suka wana bato basepeli na ngambo bon na comprendre na nga landela motema na yo motema na yo ekoki kokosa yo te pardon limbisanga pardon chike echange masolo change chike akoya te kobala mokolo na ye pa suka yango oyo atali mwasi yango alobi nalingaka mobali na ngai ye sikoyo mwasi asengi pardon na chike na souhaite bino ka bolamu
Hein? Bonne chance, hein? Bonne. Eh, ndenga pesi mokongo na kanti lisolo ne pesi lika wana. Alors, moi si akati yemoko aponi nzoka bolingo ngwe kufaka nango teza nango kaka. Lokola pe balobi mwana zana libumu. Bolingo pe bota mwana balobi kufaka te. Moko akei mosusu atikali. Basepeli po lelo bazwi bango na repêchage. Donc bolingo moko ya repêchage. Donc l'offre moko à deuxième session. Ah, yaka mwana yaka mwana nanga yaka. Voilà la réponse ya mwana bayoki. Aponi uche na sala kinga bongo. Nasa quand même mutu, nasa pe na motema. Eh mwana nanga likambo te, limbisa ye. Baba diko consoler lisusu mwana mwasi. Et voilà enfin motema eza sanduku ya solo. Donc tia lingi mobali mosusu. Nsoka nde na motema mobali liboso abimate. Bandeko basi. Yambi lisola bolingo ezongi. Oya suba leçon abandela te. Ate ya malibela. Oya sala kimbeba a corriger pe libela. Heureusement mbongo d'autres tata sepele ko bimate. Ezonga na poche. Kutu lelo papa aromela so masanga bele. Yango na lingaka penza bana mboka. Tika ba français anglais l'air nyoso. Mwana mboka beta monoko mboka. Bobanga nini yango vraiment? Yo se mutu mwindu. Obote mina mboka oyi. Olingi kaka français ya bamindele. Ebongo sikoy. Sokolo bi monoko mboka. Obomi nani? Oseli suma. Ngako tunalingake. Mokolo ngana ko kene na poto. Nako kene na États-Unis, nako bomba monoko mboka na ngati na États-Unis. Esani. Naza mutu mwindu. Bande ko yoka. Bai ba pesa ka valeur kaka na minoko bamindele. Okokoma mundele te sokolo baka français. Okotika la mutu mwindu. Yango esengeli oyeba esiko uta. Loba monoko ya mabele na yo, ya mboka na yo, ya poso na yo. Bangona baseki. Basepeli. Libala pesonga kate ezongi. Bandeko lisolo sili native girl. Mwasi ya monoko mboka. Yango lelo siko na ndimi. Ke bolingo ya solo. Elobaka ni français, elobaka ni lingala, elobaka ni kiswahili, elobaka nango pa anglais te. Bolingo utaka na langue te. Bolingo utaka na motema, na choix. À suivre bandeko ba filme mosusu eza kozela yo. Continuez kolanda, gardez rendez-vous na ba numéro ya sika. C'est reparti.